shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en direct tout le Nacé TV 100% Jésus, c'est pour parler de Jésus. C'est pour parler que de Jésus. Non, c'est la bocota, bocota, bocota. Alléluia. C'est pour parler de Jésus. Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est la manne cachée. Yambo ya robanda nyonso tout pour Nzambe. Seigneur, liko kesenga Nzambe na biso merci. Yambo ki arosala nyonso tout pour Nzambe. Seigneur, liko kende koyebisa Yesu ki aza malamu. Yambo ki akokende kotombola kombo na Yesu Masiye. Seigneur, liko kanga misu na biso. Poto kende koyebisa ye ke aza bolingo. Topusani na présence ya Nzambe. Poto ito partager quelque chose ya motuya. O eza nango vraiment eza nango mokie mais eza fort, eza costaud. Na bomo ina biso bana Nzambe. Tobondeli esika nyonso to bokozwa biso tokangi miso. Papa topamboli toneteli opoza Nzambe ozelonga obongwani te yawe. Nani akoki kosala likambo na yo kolo amema ngo na mayele na ye. Nani akoki kosala mosala na yo kolo abongisa ngo na manière na ye. Nani akoki komema parole na yo kolo soki molimo na yo esimbi ye te. Yango na ye kotika moment oyo ya partage oyo na bana na Nzambe nyonso tu esika baza na monde entier na maboko na yo. Kamba biso Seigneur na bandeko bazotala nga. Kamba biso tokende kaka Nzambe na lola na raison moko mpona kotombola ka bobele kombo na yo. Na pamboli bo Nzambe na yo Yesu nyonso ekobima kati na esika oyo ezalaka mpona lokumu na yo. Kombo na yo nde régner kati na esika oyo na kombo na Yesu Masiya. Amen. Que Dieu vous bénisse, je bénis tout le monde. Bandeko nyonso tu oyo bazolanda esika nyonso bozali tika kolo Yesu apambola bino. Notre thème Tomitika Namaboko Nzambe, je m'abandonne à Dieu. Je m'abandonne à Dieu. Pourquoi je m'abandonne à Dieu? Parce que je vis Nabomo ina mototo, Nabomo ina biso bien aimé. Tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va faire dans ce monde, il faut toujours associer Dieu. Parce que ceux qui sont associés Nzambe na makambo na biso et bandomema biso toujours na résolution mo ya bien. Parce que Nzambe atikara ba oya yete ba o nyonso tout batalela ka ye Nzambe yo kisara bango solité. Nzambe yo kisara bango solité. Nzambe atikara bango te, Nzambe abandona ka bandako na bango te. Nzambe abandona ka bandako na bango te, atikara bango te. Yango bien aimé dans le Seigneur na yeli biso le thème. Oh le biso nyonso tout ozol tokolanda yango temi je m'abandonne à Dieu. Yo mutozui occasion en kotala nga na ndako, ne zappez pas bien aimé dans le Seigneur. Ne zappez pas, partagez le message. Invitez bien aimé moko boyo azalaki peut-être na moi kokoso, azalaki peut-être na moi dérangement, azalaki peut-être na moi problème, azalaki peut-être na moi ba question ya komi tuna akota tangu mususu akoki kozwa tangu su réponse na oyo molimo mosanga akoki kolobela biso na mokolo ya lelo. Je m'abandonne à Dieu. Pourquoi je m'abandonne à Dieu? Parce que la Bible dit au commencement c'était la parole. Et la parole c'était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Je m'abandonne à Dieu parce que mokili oyo eza ya Nzambe. Je m'abandonne à Dieu parce que je ne peux rien faire sans Saint-Esprit. La Bible dit qu'on ne peut rien faire dans ce monde sans aide du Saint-Esprit. On peut faire, mais moi je sais que moi, surtout, oh bien aimé dans le Seigneur, à bomba minase dans ma pipi dans kolo Yesu Masiya asalaka eloko moko te sans à contacter Nzambe
à ça la keloko moko te ça a invoqué Saint-Esprit parce que mon limo nzambe e ko mema biso e ko mema yo bien aimé à to lali na lo bakata mo surtout na ba peuple nzambe na bi les gens ils peuvent faire baba groupe famille et koki osangana bandoki ya famille batelemi bandoki ya quartier batelemi ya ba camarade batelemi tout ce qu'on peut il peut faire là nyonso to bango bakoki koluka basala yo mais mutu oyo abike moi na mi bombama et pas ya nzambe nzambe ayebaka toujours kotika ye qui dit bate nzambe ayebaka toujours kotika ye pamba te nzambe ya lola ayebaka toujours kosimba ye pe kolakisa ye nzela esengeli tokangamba na nzambe esengeli totia nzambe na première page ya bomoi na biso na bavi na biso yambo ete yo bala bien aimé tout na volontaire nzambe yambo ete yo sala commerce songolo pakala tout na volontaire nzambe yambo ete yo bimo kende quelque part mitika na maboko ya nzambe bien aimé le temps est grave tant otokomi eza tellement grave soki nzambe afongoli yo misu ya molimo te po yeba qui je mange avec qui je dors avec qui je fais ma vie avec qui bien aimé yango moni tozokende kosuka ata mosusu na bacimitière yango moni tozokende kosuka ata mosusu na baéchec yango moni tozokende kosuka ata mosusu na makambo mosusu oyo eza koarrange vie na biso te mpo na nini mpo na kaka raison kozanga yesu na bomoi na biso eza liwa ya ndambo bien aimé de le seigneur na ye na conseil moko lelo na ye na ye kofortifie mutu moko na ye kofongola mutu moko lelo misu na ye koyebisa mutu moko lelo na yebiso ke na yebise ke bien aimé dans le Seigneur ne fais pas un projet sans Dieu. Bien aimé, ne fais pas un projet sans Dieu. Ne fais pas rien sans Dieu. Tout ce qu'on peut faire, même maintenant, surtout je peux dire dans mon kilo, c'est essentiel que tout n'a volonté mais parce que tant est comme ma belle, tant est comme grave. Regarde comme notre bien-aimé Nangola, histoire, et tout Angola, na biso surtout dans les réseaux sociaux. Notre bien-aimé a amené comme ça la commerce normal. Histoire vraie. Abandé comme ça la commerce normal à te kakabat ballon na ya tombola asomba kamo ballon na ya bimisi mbonga sobi mo ballon na bimisi mbonga kaka ba réseaux sociaux tozo kota lobi okoko kuta na mutu bien aimé j'ai pas dit que relation na réseaux sociaux c'est pas bon pas tout relation et ça la bateau ba kuta ni pe na bande comme ça na réseaux sociaux et ba c'est ba on peut implice. Amen. Et ça peut n'abattre tout ça, bah coûter les réseaux sociaux et l'ongoli bah on peut implice. Alors ce n'est pas, moi je ne vais pas parler vraiment des réseaux sociaux et ça m'a bé. Non, réseaux sociaux ont aidé bisopé. Naza a besoin de la réseaux sociaux. Ceux qui réseaux sociaux, ils ont quitté internet, ils ont quitté Facebook, ils ont quitté bien aimé. Peut-être que la ligne qui peut partager ma loba ou les embêter. Et ça, là-bas, on va faire dans les biens, et ça, là-bas, on va faire dans les mauvais. Et puis, diable, il a compris qu'il y a des réseaux sociaux, il n'y a pas de ça, la paix mission. Comme puis, on va faire ensemble, tu fais pour Kabola, dans les réseaux sociaux, il y a un ministre, pardon, il y a un monde à ténèbres, il y a des réseaux sociaux pour détruire ma vie à Bananzam. En tout cas, dans ça l'appel na bande qu'on a bien aimé dans le Seigneur dans cela mon livre mon sang tu m'as touché aujourd'hui. Je suis loin aujourd'hui ce matin ou cet après-midi pour te dire ne fais rien sans Jésus, ne fais rien sans Jésus. Ce qui te t'a dans ma commune Bible ici qui sont tout ça la carte à Psaume 40. Heureux l'homme qui place à l'Éternel sa confiance. Moutounio surtout à place sa confiance dans Nzambe. Il ne peut pas marcher comme ça sans demander à Dieu. Moutoua a placé sa confiance dans Nzambe. Il ne peut pas prendre une relation intime ou relation copine ou quoi que ce soit sans demander à Dieu. Tu ne peux pas mettre quelqu'un dans tes affaires au Sanganika parce que tu as besoin de sungi. Bien aimé, non. Peut-être que tu as osé na moukier, mais ok, ko sangana na moutou oyo,
mutu oyo aza déjà na ba charge likolo na ye aza déjà na mauvaise pensée kati na ye même ya moki wana yo bana ko kanisa ke okoki ko botisa et ko mema tout en perte. Bien aimé dans le Seigneur, bien aimé na biso oyo bomoni makambo ekomeli bien aimé na biso na ngola mama na biso bande koteka ballon na ye na zone ni solo afungola ba ballon na ye ateka ba ballon na ye tranquille. Aye ko sala réseaux sociaux kan aye ko sala connaissance na mobile na réseaux sociaux ba solo la ka ba classer makamuto mobile la ligne bien aimé na biso pe andimi papa wana biwi na ndimi et tout papa le bon na ko bala yo lokola biso ba jeune fille ya lelo to lingi koyoka libala te bien aimé libala wana ndimi mobile wana eso yebi mobile wana ndimi eso tuna ki volonté nzambe parce que ce que je vois aujourd'hui na ba jeune fille o ya lelo alingi ko bala mutu o ya yebite balakisi yo peut-être ba présenter yo peut-être tala ndeko oyo assemblera na église tetel na yebi tata na ye na yebi maman na ye oh non moi je vais prendre quelqu'un qui vient de loin moi je vais prendre quelqu'un qui est élevé moi je vais prendre quelqu'un qui a tout beaucoup qui ko banda pe de loko te bien aimé ko komi pe de loko oh yeso sala malelo mona mutu ba présenter mutu non tela ndeko peut-être ndeko moko ko présenter bi tela ndeko nanga mobali azana moi cité to ndeko nanga mobali azana mobalité je le connais bien je le connais sa mère je le connais sa famille non on est déjà habitué on est le même église on est le même quartier on est déjà famille sa sœur et ma sœur ba solo la bien mon frère c'est mon frère et son frère azaba ami bien aimé moi je préfère que to bala na biso ata biso na biso bato to yebani naïbi maman na auto naïbi papa no potin comme ma bé l'air est grave comme notre frère Boketu Ouya Mboazo loba l'air est grave bien aimé akutani na mutu maman na biso na ngola monde ko la biso moi si akutani na mutu na réseaux sociaux mobala lingi ya promettre ye mabala yose na kobala yo ba yokani ba sololi eloko nini ekomi mobala zimbongo atindeli bien aimé na biso na ngola akoma kotindele chaque mois 1500 euros avandi boye mbongo bien aimé kwa monike akomi komona ba mbongo aboyi koteka alobi na koteka lisusu te lokola azwi nanga déjà mutu nanga auta zo uta poto tosala na ndeko nanga tosala na ndeko wana ville kwa toti nanga pambo c'est que aza mutu apoto aza na mbongo bien aimé poto pe ya pasi nous vivons en Europe so salite okozote noboza la mutu bamakolo misatu mine ibanzela mususu Europe ya pasi mbongo na Europe eza kwanga te et c'était ka mobali pona ba bien aimé na biso mususu eskizenga ba oboza na Afrique okoki ko bala pe mutu oyo yo bandine na pasi tibo koli bien aimé omoni ndenge nini aza ko évoluer omoni ndenge nini aza ko mata omoni il y a des cas o bandeko na biso mususu bachaki pe mitema na ba mibali na bango ya bomwana bakoli ni ensemble lobi mobali pa bongi asundoli ndeko wa mwasi wa bandaki na pasi wa edaki na bambonga pasi ta musu na classe ta musu basundoli mais toutes ba mibali nyoso ba ande moté eza na ba mibali o mitu na bango esala ko baza na nzambe kati na bango baza na motema malamu baza na bonne volonté kati na bango ayebi ke loko na ziongo na pasi mutu asungaki nga na koyi kotika ete mibali nyoso to baza bien te baza kaka mabe te pardon bien aimé na biso wana oyo tozobeta lisolo na ye lelo mama na biso na ngola akutani na mutu basololi mobali akoma otindele bambongo atika marché abane koteka na bandeko na marché toyebi ntango tobimaka bamboka tokete na mboka mosusu tokosanga na 4-5 filles tofutelaka ndako tovandaka esika moko ekosalaka ye mobali te mwana otindele ba 1500 par mois komomona mbongo atiki oteka epi mobali atindeli mbongo ya garantie ayebisi ezwa mbongo garantie zwa ndaku vanda na coin na yo nalingi na mobala yo naza na poso ozala likolo te zala mutu na se bien aimé atalaka na moya lelo mama nanga be mutu ozolanda nga so okutani na mutu moko boye obonde kovanda na esangana alongolo na sangana atie oyo esika bien okobenga ngo kaka chance mais bien aimé tout cadeau n'est pas cadeau tobengaka nyonso chance te nayebi ke eloko na posa nango eloko ndenge yeboye ekosala nga bien demander la volonté de Dieu tuna nzambe relation oyo ezoyela nga Seigneur mobali oyo soyo oyebi auti wapi Dieu parle tokokoma na ntango na kobetela bino témoignage ke po comprendre que Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre comme la Bible nous écrit Dieu parle bien aimé
bien-aimé, biso ne va tout prendre la garde que Nzamba a interpellé biso, Nzamba a lobé la biso. Bien-aimé dans le Seigneur. Azuinda kumobala ebisi ya lobby. Okofanda yo moko na lingi ona batute nazi mutu nanga bien o azokutini nanga mwa 1500 na par mois alongoni nga na sanga na tienga pardon sani na obenga ngo chance na kovanda na kwena nga atiki pe baninga na kwen yepe bien aimé akomi kovanda na kwen na ye bavanda kana mobali basolola kana mobali soit disant na mboka poto bien aimé il faut faire très attention na ina beta c'était na ba jeune fille yo mutoza na comportement ma soeur na éviter ndenge ni nokozwa conseil oyo nazo peso conseil na nzela molimo mo santo bino batu boza na comportement ya kosala ka ba amour na benga ngoni na ba réseaux sociaux kosangana ka banzoto na ba réseaux sociaux bien aimé faites attention okokende kosangana na mutu akufa okokende kosangana na mutu azalaka te na vie réseaux sociaux oyo bien aimé dans le Seigneur ezana makambo ebele ezana mabomba mi ebele ezana makambo ebele faites attention bien aimé azui mobali atindaka mbongo azola ye ndako alongola ye na sanga na tia ye posé mama na biso alongwa jeune fille alongwa na marché atekaka lisusu te akoma ambongo telima akoma kosimba mbongo akoma kolata bien kozala tout bien mobali nazoki soin na ye mobali atindi mbongo na musika batindi na famille na Kishasa mariage ne balobi esalamaki na kino babali ye na mbongo na Kishasa bapesi baparents nyonso oyo baparents basengaki mama na biso avandi na mboka Angola ayebi kaka na sina zwi mutu nanga nakomitungisama lisusu te navanda na sina zwi mutu nanga bien aimé dans le Seigneur tout na ka volonté nzambe je m'abandonne à Dieu bao nyonso batalelaka nzambe nzambe atikaka bango te ayokisaka bango soni te nzambe ayebi mokolo akobala mpe nzambe ayebi mobali na ye nzambe ayebi mobali no bien aimé dans le Seigneur ozolanda ngai kotela te mpo mutu wana apesaka mbongo mpo mutu wana aza na poto mpo mutu wana aza na Amérique mpo mutu wana aza na Angola mpo mutu wana asalaka boye est-ce que oyebi réellement mutu wana tozo continuer lisolo na biso babali bien aimé na mboka Congo bien aimé avandi na Congo na ndako na ye bazolaki na Angola azozela mobali ne abalaki yaya jour mobali apesaki ye jour akoya ayebisi abina koya mais faut lamba bona parce que naza na bato bakoya kozonga na aéroport oyo bakoya komemanga ntina ndako histoire vrai bakoya komemanga na ndako bien ndenge kaka tozalaka nazoki mo muta bien na bengisi mo ba voisin ba copine na ngai ya kala na bengisi bango na lambi tozela mobali ekoki mobali abengi na kiti na aéroport na oza sikoyo transport mpona ya ndako bakomi na veni mobali abengi tokomi na veni na okote papa azoya babongisi ndenge ezalaka kaka boye mobali akomi asone mwasi atelemi aki afungoli porte ayambi mobali na ye bato bavandaki na ndeko mwasi na biso na ndako bazomona mobali te kaka ye moko bien aimé na biso wana mutu azomona mobali bien aimé relation na Facebook ekoki komemela yo malheur ekoki komemela yo pe bénédiction ekoki komemela yo malheur ekoki komemela yo pe bénédiction alors relation na Facebook entre parenthèses tout Dieu d'abord. Demande à Dieu parce que nzambe muta sala biso nzambe muta yebi mitema ya moko na moko nzambe muta yebi qui est qui. Ceux qui se confient dans nzambe à répondre yo bien aimé. Na moment ne se tu esengeli nzambe à répondre Dieu parle ma sœur. Dieu parle ma sœur. Et pour ça là que ayambi mobali. Batu bavandi na ndako ba mona mobali te mais ye moko ukolo mobali amoni azomona mobali mais boye opesa papa mbote boye yamba papa bakristo bavandi ba otali ayambi mobali chéri koma kirere nini oh chéri vanda mais batu bazali ko babi mais ba mona mobali te koma ye moko azosolola azoloba yambi pe mobali mais bo vanda na batu boye na aye na batu boye na bo vanda bato bazaki na simane ba camarade ba famille ba voisin ba mona mutu te mutu amona mobali kaka ye moko. Et pour ça que mouvement ne sait qui bateau basé que na non peut-être bien aimé moi un moutou et baby baye comme maye bakena eti
et pas basala nzambe l'église ezalaki à côté. Mais basala nzambe bazwi bandi kobondela mpona ye bandi kobonda bite abengisaki biso ke mobali nakoya toye biso toomona mobali te me ye moko moto amona mobali nde biata babondeli mpona ye nde bien aimé aye kobeta siko lisolo nyonso to nga na beteli bino oyo ndenge akutanaki na mobali na ye ndenge mobali na ye azolaki ndako akabolaki ye na baninga ndenge bande kosala relation sexuelle na mobali na ye na nzela ya Facebook ya bayoutube barelation sexuelle oyo bien aimé eza mabe même na basala nzambe mosusu baza kosala barelation sexuelle oyo bien aimé na kati na bareseau sociaux eza mabe moto oyebi te omona te. Comment on se déshabiller liboso à mouton yo yebité? C'est la sorcellerie. Est-ce que mouton yo que nous sangana na yo wana bene yo yebiye? Tela maman na biso nenga yo ko kufa likola ba 1500 €. Ba bondeli pona ye, ne le Seigneur nzamba yo ko relever, ko révéler pardon. Aye ko yebisa basali na lobi ke mobali wana exista kate. Mobali wana sa kufa kala. Donc, amwana lokola esalelaki nzambe te na mokili oyo ya se diable akoma kokota na kati akoma koetna nzoto wana akoma koutilize ye mpo akendaka kodétruire bato na réseaux sociaux. Nayebi te yo moto okutani na nani ntango na réseaux sociaux. Nayebi te na réseaux sociaux bien aimé yo ozosolola na nani oza na relation na libala nini oyo baye kobala oyo déjà na réseaux sociaux. Bien aimé, demande la volonté de Dieu. Tout na volonté en Zambé, tout na volonté en Zambé. Errez l'homme qui place à l'éternel sa confiance. Moutounio surtout à place sa confiance en Zambé. Ayo qui sa makachonité. Moutounio surtout à tiaka Nzambe na première position. Ayo qui sa makachonité. Parce que Zambé a zolo babiso toza na intérêt bien aimé ya ko tout na Nzambe. Parce que va penser na biso peut-être mususu ezaka ya Nzambe te. Ozo kanisa lokolo ozo na nzela moko bien, nzoko ozo na nzela bien te. Ozo kanisa lokolo ozo sala bien, nzoko Nzambe azo molo ke ozo sala bien te. Ozo kanisa lokola ozo na kati ya volonté ya Nzambe, bien aimé, nzoko ozo na kati ya volonté ya Nzambe te. Ozo kanisa lokola ke c'est que on a simbi pende eza coupe. Oyo penanga na simbi eza coupe. Nzoko Nzambe omona oza vert. Yozo kanisa kwa oyo simbi eza coupe nzoka nzamba zomona ngo eza coupe à plastique. Yango il faut que tout la volonté en Nzambe parce que na mukanda na Esaïe 55 verset 8 Bible ebisi biso. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. À des fois ba pensée na biso ezalaka ya Nzambe te. À des fois banzela na biso ezalaka ya Nzambe te. Ba sentiment na biso, ba convoitise na biso, ba posa na biso nzoto, tolingi to pakola Nzambe, to kotisa Nzambe na makambu na biso. Ba makambu na biso mususu bien aimé le Seigneur Nzambe azana ina katite. Yango avant de faire toute chose bien aimé, il faut demander, il faut toujours demander la volonté de Dieu. Tel bien aimé, balobi les mêmes mobile nenga yaki wana ibatikala kisu na 3 jours pour basa na mariage. Ba kena ndeko na biso na église ba bondeli pona ye. Ba bondeli pona ye révélation biblique mobile wana existe kate. Ndeko na biso le samedi, mobile akoma kisu ki mardi, samedi date à mariage. Les jours de date à mariage à samedi, ndeko na biso azomisi am na maboko nzambe. Akufaki samedi. Et comme on a solo la boenzoto na eza na corps na ye pardon eza na hôpital ya comme ya munene comme chez nous mama yembo ya ngola na bango siko hôpital général na bango bien aimé akei kaka bo ba parents ba liebo bombongo wana libala ba parents ba liaki yango eza na sort parce que ba somba qui est déjà ba bali yo ba sombi yo déjà. Au lieu na bango, au sali déjà alliance na bango. Au sali alliance na bango. Yo pe konzambe te. Avant de faire toutes les choses dans la vie bien aimée, il faut qu'on s'aime nzambe. Nalingi na pesa conseil na ba mama. Ba mama oyo bana na biso bazo meme na biso mibali. Soki bana na biso bazo sambela te, mama bondela. Maman aux en Afrique, aux en Europe, aux en Asie, aux en partout. Maman bondela tout dans Nzambe coupe oyo.
Oyo mwana nanga yelinga inzambe. Coupe oyo na mela. To na mela te. Ba mela ba coupe mususu ba fimba mabumu. Ba mela ba kibeka. Toute bénédiction n'est pas bénédiction. On peut qu'on a posé l'oko wana mais pour l'oko wana soko ziongo le lobi e boteli au malheur. Bien aimé, tous on a makolo ensemble. Je m'abandonne à Dieu. C'est pour cela, termine la il y a une mission, on a dit je m'abandonne à Dieu. Avant toute chose dans ma vie, je vais demander à Dieu. Bah, quand il s'abat, va faire na bango, ok, qu'on s'associe na muto, ba sous-secrétaire, ba faire zinda. Bah, sangana na batu na ba ministère, ok, qu'on sangana na muto, ba sangana kate, ba ministère et kouya. Babala nakina bandoki, on s'est retrouvé sorcière, sorcier. Parce que ok pour ça l'alliance. Namutu oh il fallait qu'il pas que yo au salane alliance. Ok pour sangana namutu oh il fallait qu'il pas au sangana na ye. Yelo maman na biso lali na mort. Soki atikala ki na ye kaka na ba mbongo na ye wana bane ko balola ya commerce na ye ya tombola na ya bane ko sala ya ba ballon na ya bane ko fungula. Ta mususu likambo linge koma ete linge komelete mais eloko nyoso te komela kabiso bible lobito rendre gloire na nzambe yango na lobaki na nzela na lisolo lobaki na mema pasi ya molimo mosato na bana na nzambe oyo tozananu na bomoi parce que ndeko na biso ça profite on peut pas les prêcher on voulait les prêcher quand il était à bonne santé quand elle était à bonne santé car elle était vivante. Aujourd'hui, elle est déjà morte. On ne peut pas les prêcher. Tous les prêcher, biso ba o to tikali na mokiliasi. Et ça là qui bon ya bino maman Anne Kalamba maman Tonasi. Ça fait mal nzamba sali biso ngolu ya maloba, nzamba sali biso ngolu ya molimo na ye, nzamba sali biso ngolu ya courage. Il y a quand même quelque chose dans le peuple nzambe. Comment on a makamba bozo les kako fandanier, moi quelque part pour nanga, na comme on dirait que je ne travaille pas. Nazomona ndiye nazosala musala oyo kolo atinda kingati. Tika kolo pambola bino mabota nyoso bolandinga. Tika kolo atia loboko na mabota nyoso bolandinga. Tika nzamba fongola mayele ya mutu moko songolo pakolo alandinga na après-midi ya lelo. Tika mutu moko azanaki kolo Yesu na bomo na ye akotisa Yesu na bomo na ye. Na bondeli kolo Yesu na kombo ya mwana ne ya bolingo. Na bondeli nzambe ya mema nzamba kalambai afongola matoi ya bato babandai koyoka te. Oyo babandai koyoka nzambe te bayoka mungongo wa nzambe. Bao babandai komona te miso fongwama, miso molimo ba mona. Bien parce que ce qui m'a tout essayé à kokangama, ozoyo kanzambe te, moi yo comprendre les pensées ensemble pour na bon moyo ezate. Moi yo kango ezate. Bavanda na kati na makolo na nzambe na basali na nzambe, balala na kati na l'église, mais un jour, Bible lobi Nzambe benga Samuel. Akuna kom na kombo na ye, ayoka te. Et c'est qui sacrificateur eli aye bisaye ke soki yoki sous voix loba me voici. Mais azalaki mwana oyo mama na ye apesaki communicabo na kati église ayebi nganda te ayebi bar te ayebi lisumu te ayebi mabe te baponzaki ye uta libumu na libumu mama na ye akonsakaki zemi na ye bien mama na ye abatelaki bien mama na ye abombaki beti mokolo abimaki mama na ye apesaki ye mabele akolisaki ye ekombaki na age moko boye oyo mama na ye ayaki koseme na église ya nzambe ndenge mama na ye asalaki promesse na nzambe alobaki soki opesi nga mwana ya mobali na kopesa ye mbeka epai na yo po ete asalela yo epuis ana asalelaki promesse na ye ayaki kotika Samuel po ete akola na se na makolo na nzambe mais Samuel azalaki nanu bebe na makambo ya nzambe ntango nzambe abengi ye première fois deuxième fois troisième fois Samuel akomprenaki te ke eza voix ya nzambe Samuel akomprenaki te ke eza voix ya nzambe bene tobima na badistraction oyo ekoki kokanga biso miso tomona te tobima na badistraction bien aimé oyo kokanga biso matoi toyoka te tobima na badistraction oyo ekoki kofaire reculer biso. Dieu parle soki kolo Yesu masi azongi te je vais retourner encore demain pour vous dire que Dieu parle. Moi où je suis devant vous peut-être je peux dire avant-hier
2 jours passés maman Anna Koufi maman Anna fait l'accident voiture et baluki voiture et pandani maman Anna Koufi mais à cause ya koyoka nzambe j'étais déjà averti na nzambe et le Seigneur a fait autre chose. Ce que vous avez yoka nzambe okobondela nzambe selo ba directif nzambe Bible lobito ozoate poto ebosengate. L'Éternel il est à gauche, moi je prie à droite. L'Éternel il est à droite, moi je prie à gauche. Alors vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Il s'engage vite au lukanza mais to kota na lindo na mozindo ya ko lukanza mais poto kota kana kati ya volonté nzambe. Poto kota na kati ya voix nzambe. Poto comprendre nini on nzamba lingi pona biso. Kola eso pambola mabota nyonso to bolandi. Soki kolo eso masi azongite to kutani lobi. Que le Seigneur vous bénisse.